Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom, shalom. Dieu est bon, Dieu est grand, par sa grâce. Nous sommes comptés parmi les vivants et nous les disons merci. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Dieu de gloire. Merci parce que tu es fidèle, tu es bon. Ni n'est semblable, ni n'est comparable à toi, Adonai. Merci notre Créateur. Je te dis merci parce que tu es bon, infiniment tu es bon, ô Dieu de gloire. Merci. Et je te rends toute l'honneur, la gloire, la louange, la puissance, la majesté et l'adoration, la richesse, les bonheurs et la bénédiction à toi, l'unique et le véritable Dieu. Tu es sans pareil, Adonai. Béni soit ton nom pour l'éternité, pour les siècles des siècles. Et je te bénis aussi, Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Et je déclare que la journée que l'Éternel a faite pour nous, c'est le sujet des joies et de l'allégresse pour nous. Merci Seigneur pour cette journée que tu as créée, tu as faite pour nous. Nous te bénissons parce que tu es bon. Tu es au-dessus de tous les rois des rois, les seigneurs des seigneurs, tu es sans pareil. Je recommande Seigneur ce moment dans tes mains et je demande l'aide du Saint-Esprit. Esprit Saint de Dieu, guide-nous et parle-nous ce soir. Parle-nous à travers de ces vaisseaux. Parle-nous ce soir. Nous avons soif de toi, de t'écouter. Nous avons soif de ta parole, car il est écrit, il envoya sa parole et les guérit et les fit échapper de la fosse. Il est écrit encore, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Ô Seigneur, à travers de ta parole ce soir, ô Dieu Saint-Esprit, donne-nous de l'intelligence. Éclaire nos vies, éclaire nos pas aussi. Guéris-nous et sauve-nous de la fosse. Sauve-nous de la fosse. La force que le diable a créée ou a manigancée contre nous, sauve-nous, délivre-nous et bénis-nous ce soir à travers de ta parole, Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit. Merci Dieu Saint-Esprit parce que tu es au contrôle. Tu es au contrôle de tout, Esprit de Dieu. Merci. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je suis la servante de Dieu Patricia, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis la servante de Dieu Patricia. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, nous allons parler de « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara ». Le thème de ce soir, c'est « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara ». C'est dans le livre de Ruth. C'est dans le livre de Ruth 1, versets 1 à 20. Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara. Naomi. Qu'est-ce que signifie Naomi? Naomi signifie ma grâce, douceur. Ma grâce ou douceur. Et encore agréable, ravissante, délice. C'est ça la signification du nom Naomi. Naomi signifie ma grâce, douceur, agréable, ravissante, délice. Qu'est-ce que signifie Mara? Avant de faire la lecture, je donne premièrement la signification ou les significations de Naomi, Mara et Bethléem. Mara signifie amertume,
ou amer. Amertume ou amer. C'est ça la signification de Mara. Ce terme est principalement utilisé pour désigner un lieu de souffrance ou un état émotionnel douloureux. C'est ça la signification de Mara. Bethléem. Bethléem signifie maison du pain. La maison du pain. Maison du pain. C'est ce qui signifie Bethléem. Maintenant, nous allons parler de notre thème de ce soir. Donc, on développe le thème d'Abisso ya pourquoi y aller là. Ruth 1, verset 1 à 20. Je ne vais pas faire la lecture de 1 à 20 pour le temps, à cause du temps. Mais je vais développer quelques-uns. Je vais lire quelques-uns et je vais développer aussi quelques-uns. Il est écrit, du temps des juges, il eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda partit, avec sa femme et ses 2 fils, pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme, Naomi. Et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites. Ces 2 fils, les 2 fils de Naomi, prirent 2 femmes. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une s'est nommée Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Environ 10 ans. Ils habitèrent là, dans Moab. Vendu dans Moab durant environ 10 ans. Après ces 2 fils, après qu'Eba s'épousait avec ces 2 Moabites, la Bible nous dit, dans Ruth 1, verset 5, Machlon et Kiljon moururent. Ainsi tous les 2. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Oh, ça histoire, il y a Naomi et sa famille. La Bible nous dit, dans verset 1, tant au Tangi, il y avait la famine. Nzale Zalaki, Nzale Kotaki Namboka. Il y avait la famine. Et puis, bah, une décision, bah, l'obit aux décision, de changer les côtés. De changer les côtés. To kende sika oyo, Nzala et Zala kite. Nayango Melon et Nayango Mobali ya Naomi, le mari de Naomi, qui s'appelait Elimelech, prit sa femme et ses enfants, batamboli bakei na mboka ya Moab. Pokuna, je pense que il y avait encore l'abondance. Hein? Et basu décision bakekuna. Kokende bakekuna, la Bible nous dit clairement, le mari de Naomi mourut à Koufi. Et après, ses fils, je pense, Bakolaki, s'est marié. L'une s'appelait Orpha et l'autre s'appelait Ruth. Et Tangu Balani na Bafiwana, après 10 ans, Balobi vivre là environ 10 ans. Je pense après 10 ans, il y a mariage. Hein? Il y a bango. Après 10 ans, Melchlon na Giljon na Kiljon bakufa kipe. Tangu bakufi et Salemi ke Noémie et Naomi
atikali, comme la Bible nous dit, privé de ses 2 fils et de son mari. Wana ake na mboka mopaya, c'était même pas son pays. Ezalaki pays mususu, o bango bakendaki. Tango atikali bongo, à se sentir seul. Landanga bien. Suis-moi bien pour comprendre. Et si katoso kende. Histoire ya Naomi. Eza histoire ya Naomi. Nateya kiango dimanche et lundi passé na espagnol. Et en espagnol, eza Noémie. Siko Noémie tikalinga na munoko. Sorry, mais je parle de Naomi na français. Naomi na français, Noémie na espagnol. Mais aujourd'hui, nazote ya na français na lingala. Et balobi tangu atikali Naomi, atikali seul et ses 2 belles filles. Dit, puis elle s'éleva, elle et ses belles filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Donc, après kakanamboka Moab, ayeko yoka tango bakendaka na ba champ, na bilanga, na ba champ, ayaki koyoka ke na mboka na ye, l'Éternel avait visité son pays, son peuple, et lui avait donné du pain. L'Éternel a visité qui pays naye, a pesa ki bango lipa, parce que balongwa ki parce que nzale kota ki avait pas du pain. Sikoyo ayoki ke Éternel a bénir, ayeko visiter pays nangai lipa, nzale sili lipe zongi. Et après, elle se retrouva qui seule, seulement avec ses 2 belles filles, au bazala ki ba Moabite, batombo kawana. Donc, ayeko décidé, alobi, il faut na zonga na mboka na ngai. Nde bongo, Naomi a décidé ko zonga na mboka na ye, mais eloko nini elekaki, akomi kolinga ko zonga, et 2 belles filles na ye, bango pe ba décidé ba kende na ye, ba zonga na ye na mboka na ye, na Bethlehem. Tangu Naomi, ba jeune fille, oyo mibale ba yebisi, ba zonga na ye na Bethlehem, Noémie dit alors à ces 2 belles filles, allez retourner chacune à la maison de sa mère, de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Ayebisi bango bazonga. Bango ba boyaki kozonga na ye. La Bible dit balobi, elles élevèrent la voix et pleurèrent. Bango mibale balelaki. Balobi te, belle-mère, mama bokilo, toko kende na yo, esika yo ko kende. Mais Naomi a continué qui insisté. Balobi Naomi a insisté bango balobi ba insisté pe balobi non, nous irons avec toi vers ton peuple. Et Naomi pe aboyi. Ye pas retourner les bango alobi non. Boroti kala nanga ndenge nini. Soki ngesi na komi mobangi. Na komi déjà, je suis déjà vieille. Alobi retournez mes filles. Alobi retournez. Pourquoi viendrai-je vous avec moi? Alobi pona nini. Viendrez-vous avec moi? Boko yanangayi. Pona nini alobi parce que ngai si nakomi mo bange alobi naza déjà trop vieille pour me remarier alobi nakobala lisusu te nakomi déjà mo bange ndeni nakobala pona bota lisusu bana mususu bino bozela bango bomi privé ti bana wana bakokola soki pe nazwi chance a kozwa mobali est-ce que pe na kozwa chance a kozwa pe zemi pona kobota bana mususu pona na pesa bino comme de nouveaux maris pona bino est-ce que juste que bokozela ti bana na bakola tout ça donc a supplier bango pe ye pas supplier bango pe bazonga na bandaka ba parents na bango de façon que kuna ba rebala. C'était ça l'idée ya Noémie. Parce que a lobaki na bango ke bozonga na bandako ba parents na bino et puis ngai esi na komi mukolo. Na 13 alobi attendriez-vous pour cela? Donc azoy sa bango soki ba kozela. Ye soki ndeti na minute azwi chance ya kozwa isusu libala. Soki pe nzamba sali grâce à Zoazemi. Est-ce que bokozala isusu bokozela lisusu? Alobi na bango non mes filles. Car à cause de vous, je suis dans une grande affliction. Alobi à cause na bino, so na omo na bino de botikali bino moko. Nazali susu na pasi makasi na motema.
yango wana bande ko sa Ruth na Orpa bozonga na bandako ba parents na bino bo se remarier bo sala vie na bino yango isaki bango nzambe apambola bino ndenge bino bo pambola ki ba ope ba kufaki ba ba kufi pe ndenge bo pamboli ngai hein donc ba rendre ba fille wana ba rendre banane heureux et puis yepe ba rendre ye heureuse. C'est pour cela à bénir bango na sens que ba kende. Et alors lobi à cause na bango azana pas si mingi na motema de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Alors la main de l'Éternel s'est étendue, l'andanga bien. Suis-moi très bien, l'andanga bien. Alors la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Loboko yanzambeye contre nga. Po nanini, po Naomi azalaki na pasi belé. L'andanga bien. Alors et puis na 14, alors na bango et bango balobi lisusu na Bible balobi et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Basi wana baleli lisusu. Orpa et Ruth baleli pour la séparation parce que Naomi a sali toi convaincre bango ba kende mais yoka. Orpa baissa sa belle-mère mais Ruth s'attacha à elle. Orpa a baissé accueilli et Ruth a s'attaché kakana Naomi. Et na 15 balobi na biso, Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, et ça très important, il y a autant à partir pour te comprendre, parce que alobi, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara. Pour te dire pourquoi Mara. Pourquoi Naomi à Mara. Et Ruth a répondu, alobi, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Alobi, ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Alobi, et j'y serai enterré. Et si ka yo Naomi kokufa ngape na kokufa pe ba ko enterrer nga kuna. Alobi, que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Awa, Ruth a insisté, les belles-mères. Alobi ko séparer nga na yote mama bokilo. Ko séparer nga te. Peuple na yo kozala peuple nanga. Nzambe na yo kozala nzambe nanga. Esika yo kokende sika nga na kokende. Esika yo kozala sika nga na kozala. O yo kolia nga na kolia. O yo komela nga na komela. Soko souffrir nga pe na ko souffrir. Soko za na esengo nga pe na za na esengo. Aza komi offrir. Naomi abandaki ko insister ka ba se séparer. Ya lobi. Nzambe a traité nga mabe. Soki ke alobi bon na sens que soki a se séparé na Naomi kaka pamba kaka boy nzamba traité mabe na sens que yango alobi nzambe a traité nga mabe soki na se séparé na yo seulement kaka ke kufa kaka nde muté oki ko séparer biso mibale o comprendre alobi kaka kufa muté ko séparer biso o eza histoire ya maman na biso Naomi naba bokilo na ye et puis na mobali ne na bana na ye. Na expliqué wana ke mobali na bana bakufaki atikali ye moko na mboka mopaya na ba bokilo o baza bata mboka wana eskazalaki tangu bana bakufi na mobali a se décidé alobi je vais rentrer chez moi dans mon pays là où l'Éternel a visité avec du pain alobi na ozonga na kende kolia lipa et puis Bethléem yango na pesa ki signification Bethléem avant temps na bandaki Bethléem elingi koloba maison du pain. Nzamba ye kozongisa na Bethléem du pain. Yango azonga kikuna bia zonga. Rit tanga kangamiye alobi na ko se séparer na yote à moins que kaka kufa nde e séparer biso mibale. Naomi aye ko tika ko insister nde ba ye ko kende na Ruth ti na mboka na ye. Tangu tokomi sikoyo na verset 19 balobi elles firent ensemble les voyages jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle.
à cause ya bango mibale, à cause d'elle. Et les femmes disaient, est-ce là Naomi? Les femmes disaient, oh, bah, tu vas voisin. Oui, bah, voisin, encore basi. Hey, Jesus. Bah, bandi kotuna. Ah, est-ce que on est vraiment, est Patricia? On est Naomi? On est Rose? On est ye? Est Nelly? Bon, mituna. Elle leur dit, ne m'appelez pas tokotis qu'on a 20. Basi batuni, tant bakoti na pays. Batunion so bazala ki emi à cause ya komona Naomi azongi na Ruth la Moabite. Et babane komitune, est-ce que ça y est? Je pense que bamona qui a changé. Je pense que bamona qui a beteli. Je pense que bamona qui a commis différente, a commis vieille. Alonga qui a zaina âge nini. Alonga qui n'ambali na bana. Bamoni azongi malheureuse. Baza komituna po bayeba ki histoire. Ba omituna. Et na 20 balobi. Il est écrit. Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi. Appelez-moi Mara. Car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Yango na loba ki Mara et la kisi amertume ou amère. Alobi, ne m'appelez pas Naomi. Appelez-moi Mara. Car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance. Yoka bien. Alobi, j'étais dans l'abondance à mon départ. Et l'Éternel m'a ramené le main vide. Nazala ki na abondance, nazala ki na business, nazala ki na libala, nazala ki na bana, nazala ki na mwasi, nazala ki na musala ya kitoko, nazala ki na niveau ya likolo na musala nanga, nazala ki na business te bandaki ko prospérer, nazala ki na santé ya bien, nazala ki maladité, nazala ki bien, nazala ki na abondance. Mais l'Éternel m'a ramené avec le main vide. Mitia na place ya Naomi. Et sa situation encore très difficile. Ake na pays mususu na bana na ye na mobali na ye. Maye kozonga na mboka na ye na maboko pamba. Yango alobi l'Éternel. Ako ici, alobi l'Éternel m'a ramené les mains vides. Na zongi maboko pamba. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi? Pourquoi m'appelleriez-vous Nalobi Naomi la kisinini? Pourquoi m'appelleriez-vous ma grâce, douceur, agréable, ravissante, délice? Pourquoi m'appelleriez-vous ainsi? Ndeni bokiko bengangai douceur, ndeni boko benganga agréable, ndeni boko bengangai ravissante, ndeni boko benganga délice, ndeni boko benganga maman bonheur. Tandis que après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé. Alors le Tout-Puissant l'a affligé. Le Tout-Puissant a été contre lui. Noémie et Naomi azolela. Naomi azalaki na pasi. Ici, on voit un homme, pour cause à la paix, un homme, pas forcément une femme. Oh, eza parce qu'ils a parole, na tangi bongo. Mais awa nazolobela. Tantôt un homme, tantôt une femme. Yangona lobi. Ici, on voit un homme ou une femme avec beaucoup d'amertume. Avec beaucoup d'amertume. Un homme ou une femme qui souffre profondément. Un homme ou une femme désespérée, avec beaucoup de problèmes, un cœur brisé ou blessé, inconsolable. Ça, c'était Naomi. Elle était inconsolable. Elle était brisée. Elle était déchiquetée. Katinaye. Elle était brisée complètement. Blessée complètement. Pourquoi? Pour n'avoir coup ya vie. Pour vivre ce que le bébé soit coup. Et puis ça va coup. Et puis si on a kofi. Et puis si on a sabot. Et puis si on a genou. Et puis si on tout.
eko bambo kuna eke ko bwaka yo kuna e ba ku ya vie ba circonstance ya vie expérience na ye ya vie makambo ekeye bien te ekete ndenge okanisaki ekete ndenge na lingaki business e marché tende na kanisaki ba étude nange ekete ndenge na kanisaki santé nanga ezokende te ndenge na lingaki to ndenge na kanisaki musala ezokende te ndenge na lingaki makambo bana nange ezokende te ndenge na lingaki santé na ngai business na ngai finance na ngai ba étude na ngai ba projet na ngai destiné na ngai na lingaki te ezala boye amertume 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 azalaki na amertume makasi quand quelqu'un tango moto azalaka na kati ya amertume tu ne penses plus avec clarté to pensaka lisusu te tango moto za na kati ya affliction za na kati ya ba problème to pensaka lisusu clarté o raisonnaka tozo raisonner même pas lisusu bien et puis on n'a même pas clair. C'est pour cela nakaya Naomi malgré Naomi a lobby plus d'une fois a lobby que l'Éternel m'a ramené avec les mains vides. A lobby l'Éternel s'est prononcé contre moi. Le Tout-Puissant m'a affligé. A lobby plus d'une fois a répété que Nzamba salié mabe, Nzamba salié. Mais c'était le même Dieu qui lui donnait Orpa et Ruth. Mais lokola Naomi, azalaki na kati amertume makasi, j'ai dit avant, tango quelqu'un za na kati amertume, on ne pense plus clairement, to mona kapeli susu clairement, on ne raisonne même plus, parce que oza déjà na kati ya amertume, oza na kati ya ba problème, oza na kati ya ba souci, oza na kati ya ba inquiétude, à cause ya ba kou ya vie. Ba vie epesi yo ba kofi, epesi ba kou, epesi yo ba sabo. À cause ya o bato basali yo, bato basala yo. À cause ya expérience na yo mon kopé ya vie. À cause ya tant mususu entourage na yo. Et cause à la paix, maman no papa na yo, mwana na yo, mwasi na yo, mobali no ba camarade entourage société, musala. Expérience. Ya business moko boy, ya relation moko boy. Amertume. Et hier, bandaki sous komonate. Mais c'était le même Éternel, oh, ya lobby, azongise maboko pamba. Oui, c'est vrai, azongaki maboko pamba, c'est pas faux. Azongaki maboko pamba. Si. Mais c'était le même Dieu qui le consolait là, sur place, en lui donnant des jeunes filles. Orpa et Ruth. Orpa insista qui met jusqu'à un point à lâcher, à zongi, nanda kababoti naye. Mais Ruth avait insisté. A insisté pe atikali naye. Tango batikali naye, soko ke na 2. Parce que eza ba chapitre eza kaka 4. 1, 2, 3, 4. Soko ke na 2, balobi tango ba komi siko na Bethlehem. Tango ba komi na Bethlehem. Ruth asengi na Naomi apesa ye permission akende ko sala, koluka musala. Tangu Ruth akendaki koluka musala, Naomi mobali na ye, po balobi awa, Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche, wana na chapitre 2, de la famille de Elimelech. Elimelech, c'était le mari de Naomi. Et qui s'est nommé Boaz. Ruth azalaki na parent azaki na parent moko oyo azalaki ndeko ya mobali na ye. Kombone azalaki Boaz. Boaz azalaki un homme de balobi awa, puissant et riche na pays na bango na Bethlehem.
Et Ruth alingaki koluka kokende musala, koluka musala na bilanga. Akei effectivement koluka musala balobi ake koluka musala na champ. Na champ wa kendaki ne comme par hasard parce que Ruth ayebaki même pas mboka wana. Et kokende Ruth akei akomi ake koluka musala na champ moko boye. Coïncidence et salemi ke akendaki koluka na moisson et sika ezalaki moisson ya Boaz. Boaz qui était parent avec Naomi à cause de son mari, hein, de son défunt mari. Et Sikoyo, Ruth akekosala kuna, a trouvé grâce à Zupe Musala kuna po bazangate ya kolia na ya komela. Et ti Boaz pa ye komona ye, apesi epe Musala et tout ça, tokei Sikoyo ti na verset 4. Wana na pesi développement un peu parce que totangi 1 pour na comprendre l'histoire ya Ruth nanini. Lokola lelo na olobela sur Naomi na zolobela Ruth te yango wana na koti mingi te na oya Ruth. Ruth akende kosala musala na bilanga ya Boaz, Boaz amoni ye et ti na makamundenge kendaki enfin et enfin pour na bazanga te ya kolia na ya komela à part ça makambu ebandaki kokende bango pe bien. Et Naomi, na koloba, na kati amertume, abandaki komona te ke le même Dieu le consolait, le même Dieu le donnait une seconde chance. Le même Dieu abandaki ko pesaye Ruth, abandaki ko pesaye Oprah et Orpa. Mais ye amonaki yangote, ya bandaki koloba kaka éternel a salinga boy, éternel a nyokolinga, éternel a permettre loko boye komelangai. Mais Naomi avait oublié une chose, qu'il y a un Dieu dans le ciel qui contrôle toutes les choses. Il y a un Dieu dans le ciel qui est au contrôle de tout. Et ça n'est pas comme côté Chapakanzambe. Naomi abosanaki yango. Abosanaki parce qu'elle était dans l'amertume. Alobi bobenganga mara, bobenganga mara, bobenganga bololo, naza sous qualité, naza sous délisté, na komi bololo, naza na ba affliction, naza na ba problème, na okokali sous te, na komi na suka, makambo lekinga, je n'en peux plus makambo lekinga, na komi na posa na miboma, na misala mabe, ngai yo, nzamba tikinga, nzambo zawa, eske nzambo zalaka, eske nzambo yokaka, eske nzambo yanolaka, eske nzambe yoko tika pena makambo boye lekelanga, po ani makambo makasi boye ko lekelanga na vie. Abosani, qu'il y a un Dieu dans le ciel qui contrôle toutes les choses, qui voit tout. Abosani, qu'il y a un Dieu qui guérit le cœur brisé et pense leurs blessures. Abosani. Ce qu'on dit na katina psaume, na katina psaume 147, na psaume 147 na verset 3, et lobi na biso. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Balobi, l'Éternel guérit ceux qui ont le cœur brisé. Il pense leurs blessures. Et l'Éternel faisait ça déjà avec Naomi. Tango kakazalaki koka na mboka wana ya voisin, mboka mopaya na Moab. Tango azalaki na l'Éternel déjà bandaki ko penser, mais elle ne savait pas parce qu'elle ne pensait plus. Abandonné qu'on pensait sous thé, elle ne raisonnait pas, elle ne sentait plus, elle était dans l'amertume. Et c'est normal, la cause est ma problème. Ma problème a beau comme les moutons. Mais que ko belisa moutou liboma, et que ko zangi sa yo raison. Et que ko zangi so pongi na butu, et que ko tindo misala mabe, et que ko tinda moutou, yina nzambe, et que ko tinda moutou aloba n'importe quoi. Na mona moutou asilike la nzambe ponde kona kufi. Mosali ya nzambe, atikali très déçu. Ponde kona kufi. Mais c'était la même chose qui passait comme na Naomi. Nzamba bandaki ko tchela ye pembe ni batu mususu. Mais elle ne voyait pas ça. Amertume ezama be akotaki na kati amertume akomi bololo. Alingi ko sentir batu ba pembe dinete. Po ata bozo consoler ndenge nini bande ko lobele lokote. Ezo lobele lokote. A se déceptionner na nzambe. Mosali ya nzambe ton azolo baboy. Atele marana cher azako te azako consoler batu. Makamboka ya banda koloba na bato. So likambo leki ya consoler ya salibwe. Mukole komela kiye. Biso to yo yebiseka ma même maloba oya banda loba na biso na cher. Mais banda koyo kate. Asili ke linzambe po aninde kona kufi. Akoma ofanda na ndako. Amertume. Mais Dieu le consolait en même temps. Zo chele batu pembeni. Amo nangote.
Ah, mon angote, amertume et zamabe. La même chose avec Noémie. Noémie a bossana qui il y a un Dieu qui guérit les cœurs brisés. Il y a un Dieu qui guérit les blessures. À penser à ma blessure, il y a notre cœur. Tangu mokile pesio ba ma kofi, ba ma tutu, et pesio ba sabo. Il est le consolateur de cœurs brisés. Azana ndenge na salaka toujours pour ya ko consoler. Azana ndenge na salaka toujours pour ya ko penser. Il console. Ayaka ko penser, ayaka ko guérir, ayaka ko guérir, ayaka ko zwa motema wane zoka ki abandi ko chango maya piyo malembe za ko penser ngo malembe jusqu'à ce que oroyoka pasi wane sili complètement. Il y a beaucoup de gens dans le monde oyo à cause ya baku ya vie, à cause ya ba réalité ya vie, à cause ya oya lekisa na avance na ye. Tona kimukolo, tona libala, tona musala, tona entourage, tona business, tona associé na business, tona musala, to wapi. Il y a des gens bazui ba kou, monde oye tondi na ba blessé, ngana benga ba blessé de guerre. Et tondi na ba blessé de guerre et belé, tina bana mikie ba koma blessé. À cause de ya divorce à parents, à cause de ya makambo à mon école, à cause de makambo belé ya baninga, ya entourage. Monde tondi na bato baza blessé. À cause ya bakou ya vie, ba circonstance, ya Naomi zala ki a perdu ki famille. Il y a des gens qui peuvent perdre bandeko, ba koma na se autoestime na ye kwea. A o relever sous tête te. Na okaka lisolo ya mwana mwasi moko, lokola mama na kufaki. Yé zalaki question il y a quelques mois seulement. Alanda ki pe mama na ye. Parce que tangu mama na kufia si porta ki pasi wana te. Akomi komela masanga, akomi komela ba drogue memie, asali overdose. Asali overdose et aeko kufa. Pasi, amertume. Il y a des gens baza blessés na mokili oyo. Baza na ba cœur brisé. Beaucoup de blessures na mitema na mokili mobimba. Non, non, ezolo bateka ke po muto azangi. Non, des riches comme des pauvres, tout le monde. Na ba o baza ba grand ya mokili oyo. Oto mon attend mususu un grand prophète, un grand pasteur, un grand ministre, un grand sokinani. Un grand nani docteur ou un grand nani. Ezo qui pété. Il y a des gens qui sont blessés. Mais ba obo sana, ndenge Naomi abosani, qu'il y a un Dieu qui contrôle tout, qui voit tout. Et ça, il y a un Dieu qui guérit. Et Naomi abosana qui peut l'issoussou, qu'il y a un Dieu qui console. Il y a un Dieu qui console. Soko tangi na kati na Naomi 4 na verset 16. Pour Ruth, finalement, ayaki ko balanana Boaz, oh balobi na biso na chapitre 2, balobi que c'était un homme puissant et riche. Imagine-toi, Ruth a balanana azwaki Naomi comme sa maman adoptive. Azwaki ye adopta ki Naomi pona ye. Naomi pas dû adopter comme sa fille. Et Ruth a balanaki finalement na Boaz. Et balobi na biso na kati na verset 14, qu'est-ce que la Bible nous dit? Parce que na lobi, Naomi a bosanaki que il y a un Dieu qui console. Il y a un Dieu qui peut consoler les cœurs brisés. Il y a un Dieu qui console. Et tant que nzamba consolaka. Ah, consolation, ezalaka consolation. Ezalaka consolation. Et ça là quand même que mutu, o bosana. Ezalana présent, mais nzambe tanga consolaka tiaka maya piyo moko na motema. O bosani na makambo leka na kala. Pas au péso au ton de son joie. Et Dieu qui console. Les femmes dirent à Naomi, na Ruth 4, na verset 14. Les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel, qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui un homme ayant droit de rachat, et dont le nom sera célébré en Israël. Un homme ayant droit de rachat. Ah, Boaz, tozo épée prototype ya Jésus. Balobi rachat. Notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth nous a rachetés de la malédiction de la loi. Nous a rachetés na ba amertume. Nous a rachetés na ba amertume, na ba problème, na ba affliction, na koufa, na péché, na makambo ebele. Et Boaz a racheté. Ayaki azalaki na pouvoir ya rachat likolo na bango.
po asombaki terre ya Naomi pe abalaki Ruth en échange. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Dieu console. Yango ba voisin. Basi yana ba wone ko tuna me. Waneza Naomi. Oye waneza Naomi. Est-ce que Ezaye penza. Basi wana kaka. Ba ekoloba. Béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit des rachats et dont le nom sera célébré en Israël. Béni soit Dieu, parce qu'il console. Et Nzamba consola qui Naomi, mais comment? À cause de tant to continuer. Elle a oublié aussi que Jéhovah Jireh existe. Naomi a bossé que Jéhovah Jireh existe. Jéhovah Jireh, c'est le Dieu qui pourvoit. C'est le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. C'est le Dieu qui pourvoit et qui voit tout. À tous nos besoins. Même tant que tu là, même tant que tu n'as pas si. Ça fait mal. Ça fait mal. Ce qu'on tient à place à Naomi, c'est triste. C'est vraiment mal. Ça fait mal au cœur. Mais Jéhovah Jireh, il pourvoit toujours. Même dans la souffrance, il pourvoit. Et Naomi azalaki nana bimaki na kata souffrance wana te, mais Dieu ayaki ko pouvoir. A pouvoir pour na ye, a pouvoir pour na Ruth. A pessier une fille. Et Jéhovah souki wana te a pessier pe lisusu un fils qui était Boaz. Oya balaki mwana na ye adoptive Ruth. Jéhovah, il pourvoit. Il pourvoit à tous nos besoins. Il pourvoit à tous nos besoins. Jéhovah pourvoit à tous nos besoins. Il pourvoit à tous nos besoins. Jéhovah a qui consoler Naomi. Comment il avait consolé Naomi? Soko tangi na verset 16. Balobi nabiso, Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein. Et elle fit sa garde. Enfant a onazoloba. Ruth a qui kobota finalement. Tango Ruth a boti. C'était la manière où Dieu avait consolé Naomi. Balobi azwa ki mwana wana yenda koma ki nana ya mwana ya Ruth. Akoma ki kochai kaka awa balobi na tolo na ye. Azala ki consolé. Nzamba consolaka. Et puis il pourvoit à tous nos besoins. Il pourvoit. Yango basi balobaki. Béni soit l'Éternel qui kati ki yo mon côté. L'Éternel ne t'a point laissé seul. Nzamba tika kabiso biso mon côté. Il est Jéhovah Jireh. Naomi a Bosanaki, que Jéhovah Jireh existe. Il pourvoit à tous nos besoins, même quand tout va mal. Jéhovah pourvoit. Même quand tout ne fonctionne pas, il pourvoit. Il pourvoira. Il pourvoira pour toi, même quand tout va mal. Même la minute au soleil là. Pona likambua no yo yebi. Il te dit ce soir, il pourvoira pour toi. Ako sala pona yo. Ako consoler. Ako penser motema na yo eza brisé. Ako consoler. Ako penser motema wana eza brisé. Motema wana eza ya kolela. Ako consoler yo. Et Naomi a bosana ki pe lisusu que Dieu, il y a un Dieu. Que il y a un Dieu. Oh, a bosana ki que Dieu est le restaurateur. Il restaure. 123, 3 et Lobi Nabiso. 123, 3 et Lobi Nabiso. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et na Noémie, na kati mokanda na Ruth 4 wana na verset 15. Na verset 15 et Lobi Nabiso. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse. Car ta belle-fille qui t'aime l'a enfantée, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Balobi,
Basi, hein? Voilà, c'était les voisins. Voisins. En particulier, Basi. Nde babande koloba na Naomi boy. Balobi na ye. Mwana oyo. Naomi, mwana oyo. Aye ko restaurer vina yo. Awe ezali, Nzambe aza kopesa mutu moko. Deuxième chance. Deuxième chance. La naissance. À faire renaître Naomi. Apesi komi kopesa Naomi via sika. Deuxième chance. Mwana yaki kopesa Naomi esengo. Mwana yaki ko consoler ye. C'était une renaissance pour Naomi. Yango alobi awa cet enfant wana ba voisin de bazoyeb sa Naomi, cet enfant restaurera ton âme. Et en psaume, il est écrit, il restaure mon âme. Naomi a bossana kitanga zolobake. Le Tout-Puissant m'a affligé. Le Tout-Puissant m'a fait du mal. Quand elle disait ça, bossanaki, a bossanaki ke, le Tout-Puissant a koki ko restaurer vie à mutu. Au monyo marcha ki te lobiwana. Le Tout-Puissant qui ko restaurer, ko pe sa yo mieux. Ko pe sa yo meilleur. Business à sika. Compte bancaire ya sika. Et fanda. Moussala ya sika. Promotion ya sika. Mwasi ya sika. Mobali ya sika. Libala ya sika. Makambo ya sika. Les restaurateurs a oki koya ko restaurer. Ko changer vie na yo. Ko changer vie na yo. Na 180 degrés. Et lekeli bato lekeli mokili babandi kotuna. Est-ce que waneza penza ye? Waneza Patricia wana? Na monde teza yete? Est-ce que yaza na voiture boy? Est-ce que yaza na ndako boy? Est-ce que yaza fanda na lopango munene boy? Est-ce que yaza la sala na immeuble wana? Oh na mona ba ministre ba banquier ba bimaka. Est-ce que ye penza mutasala wana? Waneza yete, waneza Naomi te, to waneza patite, waneza yete. Zamba oki koya ko restaurer, ko changer nyonso, ko bandela makambo sika, parce que un enfant ici, ezalaki la naissance, abandeli page sika, makambo sika, vie sika, na Naomi, na Ruth, ayaki ko consoler. Regarde comme il console, regarde la manière. Apesi, deuxième chance, deuxième opportunité. Zamba oki ko salango, oki koya ko restaurer. Ko peso deuxième chance, deuxième opportunité. Ko fongo la page sika. Ko banda ko koma ilongo na yo makambo sika na page wana. Makambo e ko leke l'entendi e ko leke la compréhension ya mokili pe ya bato. Makambo e ko banda sa ke ba voisin ba yaka koloba meto comprendre te. Et lo ni leki na vie na o gagner loterie. Neli o gagner ki loterie? O te na gagner loterie te? Ah, musalo ozu yango wapi? Nana ngo a connecté yo. Makambo Nzamba salaka. Quand Dieu restaure, elekelaka. C'est pour cela Naomi, tout le temps, ses voisines là, naba voisin, babande toujours koko ebise. Ah Naomi, Nzamba zala béni atiki yote. Nzamba zala béni apesi yo belle fille ya boye. Belle fille oyo vaut mieux que 7 fils ensemble. Nzamba zala béni apesi yo koko. Nzamba zala béni. Bazala ki toujours ko pambola Nzambe. Pourtant Nzamba yaka ko restaurer. Elekelaka nde na lobe elekelaka mayele na biso bato. Tozalaka naka toza ko kumisa Nzambe batu baza ko kamwa. Bafandi na bandaku na bango non ke bazo tonga yo. Ba otongo te. Baza ko kumisa Nzambe. Ça une manière ya kombo ya Nzambe zo la glorifier na vie na yo. Quand Dieu ayaka pona ko restaurer kombo ya Nzambe e kozala glorifier na vie na yo. Et Naomi a bossanaki que il y a un Dieu qui peut changer son histoire. Il y a un Dieu qui peut changer l'histoire, ton histoire. Nzamba okiko changer histoire na yo. Nzamba okiko changer histoire na yo. De la nuit au matin, a changé histoire. A changé histoire. Et tikali témoignage. A salango na batebele.
Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le même Dieu, il n'a pas changé. Il n'a point changé, il ne changera jamais. Encore ça, l'ango penayo. A changé qui histoire, il y a Naomi, non? Naomi, elle plairait là. Elle disait que Dieu m'a abandonné. L'Éternel m'a affligé. L'Éternel m'a ramené avec le main vide. L'Éternel a fait tomber sa colère. Elle disait n'importe quoi. Mais l'Éternel était là en train de consoler. Il était là en train de consoler. Il était là en train de lui guérir petit à petit. Ça qu'on guérir petit à petit. De la guérir petit à petit. L'Éternel était là. Elle était là. Et puis, a changé l'histoire naïe. Parce que ce qu'on tangi dans Ruth 4, dans verset 17, la Bible nous dit, les voisins, oh les voisins, bah voisins, yoka awa, bandato bandie zara bah voisins. Ce sont les voisins qui parlent. Bah voisins na Naomi ba yeli susu. Parce que quand Dieu fait, et mon nanaka, tangu nzamba salaka, et mon nanaka, mamé mon nanaka, papa, et mon nanaka, changement zalaka, et mon nanaka, oh Jésus. Et mon nanaka pe batoko ba okumisa nzambe na vino ba okumisa nzambe ba chola ki yo pe ba okumisa nzambe d'une manière d'une autre ba linga te ba osuka loba boebita bonga aza susu mutu apasi wana te bino bo kanisa asala resu na entreprise wana te o ya pa en pamba te et vine changea. Bah, témoigner. Regarde ici. Na 17, na Ruth 2 et 4, verset 17. Bah, les voisins lui donnèrent un nom en disant. Bah, pesi, Naomi Kombo. Bah, Bambi et na Kombo. Jesus. Alléluia. Balobi, les voisins lui donnant un nom en disant, un fils est né à Naomi. Et tu sais, babambi kombo mwana moka botami na Naomi. Donc, ndeti ke Naomi kutu ne mutaboti. Ritite, awa ritite mutaboti. Naomi ne mutaboti. Po elekela ki batu po mwana wana ki ko consoler tellement. Aya ki ko faire renaître Naomi. Aya ki ko faire renaître. Ezaki la renaissance aussi pour na Naomi. Ba voisin ba pe siti na ye kombo. Parce que Nzamba a changé histoire ya Naomi. A changé ki yango. A changé histoire. Pour Naomi. Azalaki a point ya kokoma même mendiant na nzela. Azalaki a point ya komi sala mabe. Azalaki a point ya komi sala mabe. Ya komi boma. Azalaki déjà à bout. Mais Nzamba yaki ko changer histoire na ye. Apesiye mwana ya mwasi. Apesiye koko. Apesiye pe bokilo. Ya riche. Est-ce que Nzamba change la histoire te? Si Dieu peut changer ton histoire. Aujourd'hui même. Pendant que tu m'écoutes, si tu y as la foi, Dieu peut changer ton histoire. Dieu peut changer ton histoire. Et parce qu'il y a un Dieu, notre Dieu est puissant. Il est le Dieu de miracles extraordinaires. Il est le Dieu de miracles extraordinaires. Des miracles surnaturels. Il n'a pas changé. Il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé, il n'a point changé et il ne changera jamais. Jéhovah j'irai lui pourvoir pour nous. Même quand tout va mal. Même quand rien ne marche. Et Naomi a Bosanaki qu'il y a un Dieu qui visite son peuple. Dieu visite son peuple. Naomi a Bosanaki yango. So ozongi na un kuna. Na 1 na verset 6. Na verset 6 à l'obi. Puis elle s'éleva. Elle et ses belles filles. Afin de quitter le pays de Moab. Car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. L'Éternel visite son peuple et nous donne du pain. C'est pour cela Jésus, à l'obaki, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans le ciel comme sur la terre. Par l'obaki, et notre pain de ce jour, donne-nous aujourd'hui. Parce que lui donne du pain chaque jour, nous donne du pain de chaque jour. Et Dieu visite son peuple. Dieu peut te visiter aujourd'hui et maintenant que je parle. Dieu peut te visiter. Et il est en train de visiter celui qui croit en lui. Il est en train de te visiter. Oh, Zoluka Musala, Opesa Musala. Oh, Luka, n'habite lo non Zoluka. Mais, Nzambe, Pesango na Nzambe, Lelo, Konzima na yo, et qui ko changer histoire na yo.
Et Kokiko changer parce que Dieu visite son peuple. Il avait visité Bethléem. A visita qui Bethléem. A visita qui Naomi. A visita qui est comment. Na sengi na nzambe na bomoi. A visité yo na butu ya lelo. Nazako déclarer que le Dieu tout-puissant, Nzambe, a visité yo. Na sengi na nzambe, nzambe na nguya nyonse siko zali, yo moko pe zwa 2 minutes, zwa 3 minutes, banda ko bondela, senga na nzambe, guéris-moi, guéris mon cœur, o ezali brisé, senga na nzambe, pensez ma blessure ya motema na ngai, kaka yonde mutoki ko salango Dieu de gloire, conforme à ta parole dans Psaume 147 verset 3, bondela nzambe, senga na nzambe, papa, pensez motema na ngai, pensez motema ngai tondi ba blessure. Guérir ngai Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et pas c'est le kingai na koki lisusu tenga moko. Yango na pesi pasi o epa na yo Seigneur guéris-moi. Oh Seigneur yaka au secours nanga yaka Seigneur o mimonisa. Bonde la lisusu senga na nzambe console ngai. Oh Seigneur console-moi. Toi tu es le consolateur de cœur brisé, console ngai. Console ngai Seigneur Jésus-Christ ndengo consola ki Naomi. O consola ki Naomi Seigneur o pesa ki e Mwana, opesa qui est mwana mwasi yasika, opesa qui est koko, opesa qui est bokilo, opesa qui est nzamba consolaka, yebisa nzambe console ngai, na yebito lingi nzamba console na nini, mende kwesiko sa bondela, senga na nzambe console nga na problème oyo, console nga pesanga musala, ya malonga, console nga pesanga Seigneur, stala finance nanga, console ngai papa soigner mwana na ngai, console nga Seigneur, Kota makambo na ngai, consolenga Seigneur, oh Jésus, salelanga kokamwa nzambe, salelanga ya kokamwa, senga na nzamba console yo, senga na nzambe restaurer vie na ngai, nzamba okiko restaurer, okiko restaurer, akokiko restaurer yo kopesa yo meilleur qu'avant. Okiko peso meilleur qu'avant. Aza capable ya kopesa yo santé ya sika, document ya sika, au pays ya sika. Okiko peso makambo ya sika. Yebisa nzambe papa restaurer nga na problème ya nini, ozana problème ya nini. Senga na nzambe restauration, restaurer nga mon Dieu restaure-moi. Restaurer santé nanga, restaurer libala nanga, restaurer bana nangai, restaurer Seigneur finance nanga, restaurer. Senga na nzambe restaurer, senga na nzambe papa yebisa Nzambe change mon histoire. Kolo changer histoire nanga, changer statut nangai, changer identité nanga, changer nzamba okiko changer histoire na yo, okiko changer statut na yo, okiko changer histoire na yo ya vie na yo, okiko changer histoire à vie nangai. Changer histoire à vie nangai. Na longa employé. Na koma. Ngai moko kolo business nanga. Nzamba okiko salango. Yebisa na nzamba changer histoire. Senga na nzambe changer nga histoire. Changer histoire ya vie na ngai. Na longwa sans papier na koma na papier. Na longwa na ba problème na koma boye. Na longwa babenga ngai maladie na koma guéri. Nzamba okiko changer histoire. Senga na nzamba changer histoire. Senga na nzambe a visiter ndako, na visiter vie na yo, a visiter bana na yo. Yebisa nzambe visiter visiter santé na ngai Yesu, visiter bana na ngai ya basi ya mibali. Kolo visiter bakoko na ngai. Yesu visiter vie na ngai, visiter compte bancaire na ngai. Kolo visiter papa finance na ngai. Kolo visiter ba étude nanga, visiter mayele nanga ya bana nanga, kolo visiter musala nanga, visiter curriculum nanga. Yesu visiter nga yo pesa kalipa lobi notre pain de ce jour donne-nous aujourd'hui. To sengi papa visiter biso et donne-nous notre pain de ce jour aujourd'hui. Lobité lelo maintenant lobité déclaré bondele sikosali senga na nzambe notre pain de ce jour, mon pain de ce jour donne-moi aujourd'hui. Lipananga lelo lobité Yesu lelo lobité. Oh Jésus, na mosala, na ministère, na ba projet, na ba santé, oh na ba vie, na nyonso nzambe yako sala, na bonde lipo na ndeko moko. Amen. Na bonde lipo na ndeko moko. Esiko zali, na déclaré pona yo, na sengi ete loboko ya nzambe ya bomoi, e ya kotouche motema na yo. Echa mai ya piyo na motema. Echa mai ya piyo na motema na makanisi na esika pasi ezalaki, esika kolele ezalaki, esika benketite ezalaki, nzamba console yo, nzamba pense motema na yo. Na bonde lipo na ndeko moko, nzambe ayako ko console yo esiko zali. Na bonde lipo na ndeko moko, Jova jire ya ko pouvoir na ba besoin na yo, ayako pouvoir na oyo wano za nango besoin wana. Jova jire ya ko pouvoir na ba besoin na yo, ayako pouvoir na ba besoin na yo. Na
nabondeli pona ndeko moko nzambe oya restauraka ndenge psaume 23 verset 3 lobi il restaure mon âme. Oh Jéhovah restaure les âmes. Ayako restaurer âme na yo, ayako restaurer pe vie na yo, a changer, a sala makambo sika. Oh Jésus, nabondeli pona moto moko na sengi na nzamba changer histoire na yo, a changer statut na yo, a changer stature na yo, a changer pe statut na yo, a changer vie na yo, a changer histoire a vie na yo. Nabondeli pona ndeko moko nzamba visiter yo, a visiter ndako na yo, a visiter bana na yo, a visiter moi sino mobile na yo, a visiter finance na yo, compte bancaire na yo, msala na yo, stature na yo, position na yo, vie na yo, a visiter yo na kombo na Yesu Masia. Oh Jésus, topesi nzambe merci. Poetaza bonza fidèle, nzamba visiter yo, nzamba visiter yo, nzamba monisobo lamo, amonisobo lamo ebele 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 ebele. Nzambe nangai asalobi kamwa. Asalobi kamwa na oyo etikali yane, je déclare sur toi. Nzamba salobi kamwa, le Dieu de mon alliance, le Dieu qui a fait alliance avec moi. Na beleli nzambe wana kota na makambo na yo, akota na vi na yo, asalo bolamu, omona bolamu, na moi oyo, le reste o etikali ya avril, le moi o ekolanda, ya mai, omona bolamu na juin, omona bolamu na juillet, omona bolamu na août, omona bolamu na septembre, omona bolamu na octobre, omona bolamu na novembre, omona bolamu na décembre, omona bolamu ya nzambe na le reste de cette année, omona bolamu ya nzambe na vie na yo témoigner monene ya nzambe na sengi na nzambe yo asali na alliance, le Dieu de mon alliance, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, akota na makambo na yo visiter yo, asalo ya kokamwa o ekolekela mayele ya bato et batu toko glorifier kaka kombo ya nzambe na bomo na yo na déclarer na kombo na Yesu Masiya. Amen. Naza ko sala appel na moto oyo nanu. Il y a des gens oyo akenda église 40 ans, 50 ans même, au moins, au plus. Maintenant, dans la déclaration, te yako yamba yesu lokola mokoncho obiksi na vie na ye. Et ça, très important. Yako yamba yesu, très important. Baptême, très important. C'est deux choses-là. Jésus-Christ est à l'obaki na Nicodème. Il est important pour l'homme de naître de nouveau. Et c'est important, mouta bota mayasika. Azala baptisé na mayi, pas à la baptisé na molimo. Sans yango, Jésus avait dit à Nicodème, Moutokokota lolate, akomona le Père, tu ne verras pas le Père, tu iras en l'enfer, tu n'iras pas là où notre Dieu est, okokendete. Et ça très important. Et ceux qui n'ont pas langote, je t'en supplie, mon frère et ma sœur, après moi, ça la déclaration oyo. Ça la déclaration oyo. Ça la déclaration oyo. Et ça na kati ya Romains 10, verset 9. Il est écrit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce qui dit l'Écriture. Na 11 elobi, quiconque croit en lui ne sera point confondu. Si ceux qui n'ont au salangote, je t'invite, mon frère, ma soeur, Oyo Lelo Ozolandanga en direct, comme Oyo Lelo Ozolandanga comme vidéo. Lelo Nazoleka en direct, lobby pona mutumsuezo comme vidéo. Et ceux qui Ozolandanga à ce moment-là, eza moment na yo. Ceux qui n'ont salangote, salayango, après moi. Ko déclarer boy. Parce qu'il est écrit, si tu confesses, déclare après moi. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus. Il est l'unique Seigneur et Sauveur dans ma vie. Je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité de mort. Et je crois qu'il a versé son sang sur la croix pour me sauver. Et je suis justifié.
Je suis pardonné et justifié par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et à partir d'aujourd'hui, c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je suis sauvé et je suis séparé de Satan, des ténèbres et de la mort. À partir d'aujourd'hui, je suis appelé fille ou fils de Dieu. Et mon nom est écrit dans le livre de vie, dans le livre de vie éternelle. Amen, amen, amen. Si tu as fait ça, que l'Éternel te bénisse abondamment. Bienvenue dans le corps du Christ et que la main puissante de notre Dieu ezala likolo ya vinayo nzamba salo bolamu ebele lola eza ko célébrer yo biso pe awa to célébrer yo. Nous te célébrons et que Dieu te bénisse abondamment. Et maintenant tos komi na suka naza ko déclarer parole ya bénédiction. Je déclare la parole de bénédiction sur nos vies et Toko Yambakaka en disant, nous allons seulement répondre par Amen, Amen et Amen. Que l'Éternel te bénisse, Amen, et qu'il te garde, Amen. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, Amen, et qu'il t'accorde sa grâce, Amen. Que l'Éternel tourne sa face vers toi. Amen. Et qu'il te donne la paix. Amen. Et je déclare que la paix du Seigneur, la paix de l'Éternel soit dans vos maisons. Na kombo na Yesu Masia. Amen. Tokutani mercredi prochain na 19h à 20h na session ya français et lingala et le lundi nazalaka lundi nazalaka na session ya espagnol. Lundi en espagnol 19h à 20h et le mercredi de 19h à 20h en français lingala. Que l'Éternel vous bénisse abondamment, abondamment. Amen, amen, amen.